Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oya kolandanga na journée ya lelo ngande kona bila mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or naza vraiment na esengo te, bomona mama Bijou d'Or miso evimbi, bomona mama Bijou d'Or aza boye, mama Bijou d'Or aza na ba manteau, aza na ba bilamba noir na uti matanga. Matanga na uti to uti kokunda oya azalaki cher akati ya famille mobimba, akati ya famille Jimbi, ngai aza papa kulutu ya bana nanga. Naza na ba souvenir rebelle ya bien pona ya Claude. Ya Claude Jimbi ya kufi atiki biso lelo to uti kokunda ye. Lelo to uti kokunda ye loko mama Bijou d'Or nga na yeka kosolola. Attitude ya batu. Après enterrement na ye naza choqué makasi. To boite ya Claude azaki muto abatu ebele. Toyoki ba témoignage batu bauti ba Londres, bauti ba Canada, bauti ba Paris, bauti ba Belgique, bauti mokili mobimba baekolelisa libota. Napesi d'abord mes condoléances nanga na famille mobimba, y compris nanga na kati. Mes condoléances na bino parce que to bungisi o azaki cher molobeli ya bana barobala tozana besoin ya Claude. Bana ba osala boye tozana besoin ya Claude yende molobeli ya famille. Problème eza na ngote nzambe opesa ba o batikali makasi mutakozwa relève ya Claude ozala na ekaka parce que nzambe atika bana na été. To kundi ya Claude ki. Après enterrement ya Claude tellement batu bazalaki donc orotia likolote. Salle église etondi, salle wane kokoza ta fois 5. Na batu ebele do sali tozwaki na oyo batu bana ndenge batu bazali tokokai ko sala ta 5 fois ou 6 fois ya sali wana oyo ezwamaki batu bayaki okotia lokolo te mama Bijou alobi mutu nyonso to lukaka ye na poto peut-être okoki kokutana fait mal vraiment bandeko nanga en tout cas nalingaki na lobaka ke eza vraiment place donc place moko parce que tisiko bazo continuer ngande na kokite na zongi tolalaki tokotaki lobi na ndako retard donc na lobaki na kangi misu na ngaka 2h du temps ya pamba po tolamukaki 6h pona kobongama pona kokende église kokende kotika ya Claude na cimetière kokende ko enterrer ya Claude et puis kozonga na kokite na zui choc. Ebela batu bazalaki kuna do soko bungisa na mutu kokai komona pe mutu na place wana batu ya kosakana te batu ebele ya Claude azaki mutu abatu en tout cas to moni yango et puis ba témoignage ya malamu kaka to moni yango vraiment que oui azalaki mutu abatu et puis ayebaki kovanda na batu eloko mama Bijou d'Or na yeli choc o nga na zui je jamais kozwa choc ya na vie na zui vraiment choc makasi to boite ya Claude alingaki musique ya Claude azalaki mutu abatu ya Claude pa ndeko za moi bière na yepa bandai komela mais modèle oyo ko sala mala suka batu bazomela bière ba panzani partout quand congolais ninga zalaka congolais abosa na na mongo ke batu bazolela bazana pasi congolais abosa na na eka ke to kunda oyo azaki cher pona biso toyoki ba musique oui to bini batu musu bazalaki ba bini ba kofi ba bini pe ba nini ba bini na bango parce que zaki posa na bango ba bina pa musique ebetami mais eloko nga na yeka koloba soki toke ko accompagner batu ke batu bazana pasi tozala na batiti peka ya pasi wana ti to kabwana bango donc biso to banjango penza na salle wana ezaki lisusu matanga te komaki fête batu bautaki musika oui fallait to yamba bango na biloko kolia to yamba bango na mo eloko komela mais na modèle o nga na oti komona kuna non penza na ebite na sima na nga so ekozala ndenge nini parce que ba parking eza ya kotoda batu babimi libanda batu bazomela masanga libanda congolais tozala rabwe pourquoi ya tozala rabwe pourquoi to oti kobungisa azaki cher pona biso aza kokote ba koko nde mutu ezala bongo koko soki akufi ba koko na ifo ba binela ba koko na ifo ba sala bwe ya Claude akufi na âge moko ya donc nana silisi mission na été na kati ya se ya moi ko condamner nzambe ezate mais nga vraiment Bijou naza choqué
naza choqué na comportement na biso ba congolais. Bokeye sika ya matanga bakolo matanga wana ba offrir bino ya komela, ba offrir bino ya kolia malgré ça le komaki mukie po batu baleki ebele. Toza libanda, il faut toyeba ndeni to telema, ozo mela mwa bière na il faut ba place ni ya ko ya ko déposer yango to komi ko boka ba bière, ba bouteille masanga partout to bosani ki to yi kotika batu bazala na passe. Police pe lobi ngaye yo. Donc je sais pas ce Congolais ko yiko changer parce que on nga la moni naza vraiment choqué na bombeli binoté, très choqué. Très choqué, il y a que le Dazaki Moutabatou, bien sûr. Mais, tu connais comme ça, on peut fêter quand même. Tous on a collé la mawa. Tous on a pas si bien à ce que vous comprendre. C'est comme sur l'anniversaire, il y a nani. Il y a que le son âme repose en paix. Que son âme vraiment repose en paix. Aux alara toujours n'habiter manabiso. Tu robot ça n'a jamais parce que va lobby. Mutu ko sa conscience na yote conscience na biso ata to tambola na banzela mutu la mutu na conscience na ye o eza vrai to bosa na kayote ata mukolo moko te ya Claude que son âme repose en paix. Bye. Jolie maison, VIP à dégâts. Au vendre dans la flat beaucoup ça. Flat encore bien climatisé. Et tout comme ma casse. Alors oui, c'est une carte de route à France, sauf pas des d'accord. Oui,